Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi na yebisa bino toujours na yaka na télévision kosala sentiment te. Je pense que non mokonzi ya mboka après mobembo na ye na mikili ya poto a se retrouver na mboka na ye na Kinshasa. Lolenge mokonzi ya mboka azoloba mutu nyonso asala musala na kote na ye. O aza motangisi atangisa. O aza soda asala musala alapanda ipona drapeau akokufa pona drapeau. Moto asalama pona koyeba valeur ya matiti, koyeba valeur ya ba racine, koyeba valeur ya ba fruit alakisa makasi na ye. Docteur Kabi, mbote ndeko, c'est le temps de Wasarama Zamba Nangula en tant que grand maître. En tant que grand maison, mbote ndeko Fofana, mbote monde waneza cri pona ko mobiliser batu, qu'on est déstabiliser un peu le sous, ba maladie eza dans autres ya batu, et puis koke misa yango pe le sous. Pona nini nazoro babongo ndeko nanga. Tela likambo mususu ezoka musanga. Yangonda na yebisaka batu boye. Œuvre ne tombera jamais en tant qu'œuvre en esprit. Oyena tembe sukisanga. Oza soki bomoni mikolo oyo na bandaki kotala mokili ndenge ezali temple azalaki boy bitumba tokokende nango liboso moko totelemi banani baza nsima nde nazalaka bongo mais ntango natali nsima eloko eza nango te nsima eloko eza te en tant que 001 mpo na monde eza congo te nalobi monde nazolobela maladie incurable en général sauf la mort batu bazokufa ndeko na nga na ignorance ndeko na nga Fofana soki oyebi lelo nzambe asali grâce neti lelo eza mardi batu bazo se retrouver nsima na bino bapanzisa yango ndeko na ngai soki bino boza te est ce que grand maître akotelema mpo na koloba yango te merci mpona mamituna na yo ndenge oloyebisi bandeko na yo ke benga grand maître yo moko soki eza mpona engagement c'est ça ya solo merci ndeko na ngai oza na ndeko na yo aza na problème ya insuffisance rénale rein bosukisa nga koyela ngai na ebembe te nayebisaka bino mutu akokufa paske mokili eza ya nzambe oyo akana sekuse bibembe eza message moko ya lokuta bokuwar message wana te ndeko na ngai insuffisance rénale calcul rénal ndeko na nga nalobi mabanga na voie rénale bosukisa nga ata masuba ekangami lelo mpo na calcul rénal nzambe azomona bosukisa ngai et puis tout type de cancer du col utérin cancer du colon oyo tozobenga ya intestin bosukisa nga lokola mwana mobali oyo azolela alobi docteur Kabe nzambe apambula yo akopambula ndeko na ngai lokola ndeko moko ayakaki nayebisaka ye kaka ndengo ndeko na ngai Fofana alobi bango bazalaka boye akoya bongo akobenga Fofana te soki asali grand maître aventure akokende bongo mais soki akati traitement maladi ezongeli ye tala omoni ndeko docteur Kabe ayebi eloko te lokuta ndeko na ngai yo forma grand maître te biloko nyonso nalobi omoni pratique na théorie c'est deux choses différentes pratique eza nini pratique eza koloba ke mutu azosala eloko aza nango aza sûr yango nde bazobenga traduit praticien mpo na pratique nazosala eloko na ngai naza sûr mais théorie eza nini estce omoni mpenza ke place wana moto aza sûr te na makambo azosala aza ye moko aza na bainvitation est ce que ekosimba obi ekosimba te c'est ça okoki kocompare te kocompare eloko wana te théorie na pratique c'est ça yango nde nayebisaka bato ntango ozoya zala mpenza mobali et puis nakodénonce message tie soki mpembe Nzambe ya monene
ndenge lelo nati lisu makolo na bisika oyo nzambe adi nalaki lisu na espoir ya nzoto na ngai te parce que imagine toi moto asali 90 jours 3 mois atia mai na monoko te eloko ata moko na monoko te me nzambe azotikanga na bomoi bamisusu awa 2 jours tena tolia awa toyaka awa kota docteur Kabi premier jour wana nga nalaki moyen te opesi biso mwa kisi wana tozonga ndako esimbi te petit sœur le lendemain azongeli lisusu awa azongela lisusu awa ayi lisusu bakisi deuxième tisane wana nakende ndako vers moko mibale nga na se retrouve ti lelo kote ya libumu eya lisusu te namo bandolia mwa morso afufu moko ti jusqu'aujourd'hui likambo yango ezalaki ndenge nini abanda kobelani abandaka ndenge maladi to ebandaka comme ngai tola ndako moko te nayika kotaya na okute na kati ya ndako natini nini esala onga libumu depuis quel jour eyalaka samedi o ebanda depuis jeudi omeli nini oyo namelikisi te efali na dio eya tokendani clinique meke clinique na oyo yali palu bamwa bandenge na basali traitement palu pendant 5 jours vraiment kimia ti après na 6e jour wana vraiment alai moyen te tokie hôpital ataranga hôpital ataranga oli te oyo eza ka na biso te latini Blanche Gomez UCH tokie comme ala déjà na baintervention baopéré déjà 4 fois moto osali 2 semaines hôpital militaire kimia te bazongisi bapimisi biso ndako vraiment ye asali depuis le 4 mars si mokolo ezalaki wana esalaka 3 mois et demi eye atiaka eloko na monoko lere na ye mpe juste tokóma na église lere toa na église baprière te pasteur na biso abi ti nga na moninga moko asalaka na ndenge ya batisan komoni ye docteur Kabi asute biso l'hôpital clinique toyi mpe na clinique premier jour wana bapesi biso traitement lere bapesa traitement premier jour nazongi ndako napesi vraiment esimbaka te le même lobi nango nazonga lisusu bachange biso tisane ndenge nakika na concert napesi verre ya liboso na ntongo ya midi wana moto ala olia te na meme na bafoto yananga na telefone awa ala olia te aloba esu te vraiment soko omoni ye premier jour toyakaka moto to alaka na kati ya sale oyo vraiment ala omona meme lere totelema na rava na nini mpona koluka taxi vraiment tosala meme na 2 heures de tuna koluka taxi bazwaki biso te lere obima na baya batu sonke moto tu ezoatire attention ya moto oyakaka na ye lere abelika 2 po ya tisane wana vraiment silence kimia en tout cas papa nazalaki soki omoni nga eloko kotangisama ya miso nabelaki vrai kobela eloko bandi batungisanga ezalaki hépatite B asouffri nango mwa ata molai depuis na bandi traitement awa tuka naleki bien donc naza vrai bien vraiment vrai bien eloko nakosila te eloko oyo moninga maladi ekotungisanga maladi ya diabete ekotunisa ngai nga na ye awa nabandi mpe traitement nanga bien awa molonaki kotala bisemi to ndenge ndenge oyaki kwa ndenge normal nazala kosuba malamu te ntango naya libilanga eza prostate nazwi traitement pendant 4 jours namoni siko sava naye kotika ndeko ya ngai oyo tozali ja desespere ke akoki kobika abelaki nini? abelaki hépatite B na cancer ya foie ya solo. oui. teke ndenge abandaki maladi bongo botikala kokende koluka ta solution kote mosusu te papa outi na hôpital minene malgré tozali ya na hôpital oyo tokosala publicité te na hôpital wana me touti na hôpital minene o place mindele batreta siko ntango boye na ye awa epa docteur Kabe nini esalemeli bon liboso azali kosumba na difficulté eloko ya liboso yango wana ezali base oyo yango nde ezasala libemu kaka mais sikoyo mokolo kaka toyaki awa ezalaki un certain lundi nde mokolo oyo akomaki kosala salté na ye très bien epuis akomaki mpe kolia très bien jusqu'à présent tozoloba azolia très bien mpe azoloba kitoko neti motukutu azoloba mpasi te mwana alaki kobela maladi ya SS oyo babengi drépanocytose
abandi kobela depuis botama na ye mais depuis na ye na centre awa mwana azobela lisusu te nakomi kimia nakomi olala poli plus nalaki kolala te nayaki na docteur Kabe mpona problème ya cycle ezalaki nakomata makasi ti nakomaki na ba 230 mais lelo naye koverifie ekomi na 96. Oh, maman. De 200 et quelques à 96. Si au salaire qui n'a pas mikolo bon. Nasali 2 ans na cycle. Oh, 2 ans na ba mais la bakisi. Na ko mela bakisi na centre de mais ezali ka ko bouger ka bongo ke mati ka bongo lelo na moni changement. Bon, Nayaki, déjà ça fait un bon moment que Zoya a rencontré ma maman. Par rapport à Kao, moment qui se c'était très grave. Dès que Nayaki m'a beaucoup de docteur Kabe. Maman Zalena Kanye. Maman a un problème de cancer à ovaire. Alors, il y a des cas qui disent plus bamboula, et compliqué qui est santé. Tout tamboli bopito ya minene ya ville Kinshasa. Ok, partout, tout na minga. Ongane mtambola kana ngai. Na tamboli na mama presque hôpital minene. Tanto longo ba minganga oyo ya ba pito minene to ke ba minganga o ba treta kana bokoko. To tamboli na bantsele ki kole ba minganga nyonso ba yeba nyo na kotanga kombo ati. To ke ba misuto ba proposer biso ba mbongo ba interpréter. Donc to dépenser mbongo ya makasi. Mais solution ezomaki bisote. Solution ezomaki bisote. Nde mama ba ndeko la démission ya docteur Kabe ayebisi ngai docteur moko na moni ba témoignage. Nga vraiment franchement na docteur qui n'a dit maman si tu dépenses trop alors ça vaut pas la peine. D'ailleurs maman ko pesa ki ngai vraiment alendisa ki ngai ya mwana de te kokutana awa na kati ya hôpital pa kabine ya docteur Kabe. Nde nazolo ba boye na yaki awa to bandaki déjà traitement. Donc apesi ngani un fois ni 10 fois eloko moko te o pe to yeba na yepete okutana ezaka nde to ina kabine na ye numéro ne pe to zonga na kati ya kabine. nga lali na bana na ndako masuba ekomotanga nga so na tri masuba eke le 25 ne bamemanga na l'hôpital après bayi koti le 25 mai bayi kotianga na sens na batinga na son nango masuba ekotanga titi mwasi na nga lota boye balobi na ye mema bobana yo kota docteur Kabe na lui dispensaire. Le 17 juin, Ghana Yawa. 17, la petite consultation, on a 5,500, soit 10 dollars. Maintenant, la balance de la kiss. Même année, on a 100. Quand on a 100, je vais retrouver ma santé correcte. La yaki en tout cas, glycémie, la décembre, on a qui n'a pas 414. Data moza na moto bazangana date na salon na moto on a yela qui na décembre glycémie 414 après dans la litre traitement glycémie pécate ezaki suna ba mion hein na ndeko sentir ezaki kete ezaki mion glycémie tout quand on a notre sama casse na ki même pas prendre na salle lo boité en tout cas moi qui ça docteur Kabe na leli yani boso na ope sanza me merci yani bale nzamba apesi docteur Kabe mayele pona kobikisa batu. En tout cas, ça m'a bien. Mais l'autre, il a solo baboye to sika ngesili. Sikoyo, malobani yo kopesa bandeko musu bamona passe na mitango ta ba okenda gauche à droite, oboyi sa bango nini. Tomonio awa lelo na koseka nyonso epa docteur Kabe. Nane sero makasi. Na banda ko kanga matela ndako zwazemi te. Diabète to docteur esanga, pose zwazemi za passe. Na landi docteur Kabe na télé, na bing docteur Kabe docteur basinga yakawa. Aux solutions. Na ye awa, tata ba pesinga ba kiss na meli na kangami na komi na zemi ya 3 mois. Kango minga mutaza Kabe. Na mona ke ka na télé azo le ka 10 numéro. Na bien na téléphone, kango minga awa eza pour la caisse de mariage, na ya kaki awa. Ezaki 0,86 donc depuis na yi awa changement na moni changement na meva kisi na ji lobi ko do bo landa o bazo le bakate chi o bazo kosteza ya ngoi ga ju guérison na grâce ya papa Kabe ngai na yi na docteur Kabe parce que na laki ko be la maladie ya sucre ngai na zuzela na yi awa mais awa nga nazo sentir nzoto na ngai sucre et sili nazongeli biloko na ngai ya sucre esili na nzoto
Mais bato oyo bazosuivre ngai bazolandela biso baza na diabete baza na makambo ya sucre wana bayaka na docteur Kabe ndenge biso toyi awa nzoto ezongi sucre esili na nzoto nalukaka bato bakosukisa nga oza na diabete badiabetique tout boza guéri nalobi oza soki ke pensa na mboka oyo batoma baza bosukisa nano ngai lokola ndeko na biso wana alobi papa ngai na ye na malgré nayebi nakotanga ko hôpital wana te en tant que baza ba collègue oh papa nakuti esika tele me naye kosukisa yo c'est ça oye kosukisa nga me ndenge nabengaka bino bosukisa nga me ntango ozoya zala sérieux aye kokima topesa bouteille moko mpona hépatite tala libumu ezalaki etondi bayebisaki awa eloko eza te kende na yo c'est ça tosali ndenge tosalaka baproduit na biso ndeko libumu ye wana akimi atiki traitement sikoyo ntango akimi abengaki ndeko abengaki bino soki maladi ezongeli akosala nini nani aza sérieux docteur Kabe aza mutu moko aza sérieux adresse ya grand maître eyebani en tant que journaliste professionnel en médecine naturelle eyebani ezala butu ezala na moi bokutanga esika yango est-ce que depuis ndeko na bino Fofana ayaka place est-ce que ayebisa bino nouvelle adresse mais biso tokodénoncer nouvelle adresse esika tozalaki wana ça fait presque 7 ans depuis 2016 7 ans yango 2016 aucun jour police aya kosele aucun jour baya kokanga aucun jour que lelo docteur Kabe asali grève à part les mousso ake Zamba ake Matadi ake Pointe-Noire ake Cameroun ake Bénin mais eloko nini penda docteur Kabe ya comment la tradition congolais ezolongwa ekoti Canada ekoti France ekoti États-Unis pe plus surtout na monaki na zona Dubai babeninga que na zona New York mais le contraire congolais boulaka soka ke libanda ndo akoti paradis mais yo bato bauta ke États-Unis bauta ka Dallas bayaka kubika awa merci ndeko na ngai merci monde c'est le double wa Salomon Zamba Salongolu en tant que les bâtonniers mais les bâtonniers ndeko na ngai est-ce que tango Zambe apesaka Moïse moi israélien apesaka bâtonnier est-ce que bapesa bazaki mibale te lokola apesaka pe lisusu nani Moïse mwana israélien yango nde pe apesi pe lisusu nani docteur Kabe atake lokola pasteur prophète oyebi bible boyeningi ndeko na ngai eloko na koyebisa yo toza bafrère toyokaka mate ya Nzambe parce que yango nde nayebisaka bino mokili ekotikala ya Nzambe seko na sekwe nazalaka pasteur te naza frère c'est ça mate ya Nzambe soki Nzambe te mobulu yango nde nayebisi bato boye oza na ndeko na yo aza drépanocytose ou bien anémie SS problème etali ya groupe sanguine bosuki sanga sarcoïdose ndeko na nga bosuki sanga eza maladie incurable psoriasis tala nzoto rouge mapalate lokola moto moko batumbi na nzoto mais bosuki sanga comment pas moto kodénoncer message bongo lelo ça fait 13e année yango na mboka na ngai nani azosukisa ngai yango nde nayebisaka bino boye oyena oza na ndeko na yo ke Nzambe azwi ye moto soki akufi mpo na ngai nazokroa ke Nzambe azali mpo na ngai mais na monde ya pratique eloko eza nango te soki Nzambe azwi moto akufi mpo na ngai nazokroa ke Nzambe aza esili oza na ndeko na yo aza na hépatite A hépatite B hépatite C bosukisa ngai nalobi kojuge moto mosika te yaka sur place okutana le bâtonnier baton de Moïse otolobi Nzambe asala ngolo bateau du Congo docteur Kabe bongo kaka ndeko na ngai oza na problème etali ya hépatite nde notokoyebisa bino oza na ndeko na yo aza na problème etali ya hémophile hémorragie interne ndeko na ngai vitiligo
tala nzoto pembe pembe aza mwindo nzoto pembe pembe bata chokola ntaba mais bosukisa ngai vite go oza na ndeko na yo aza na problème ya boss tala nanu oyo bazobenga kuki alobaka bongo mais alobaka bongo aza sire na maloba na ye nalobi omoni ke olingi osondola mwana mobali moko boye oyo tozobenga vétéran abetabeta balo na ntango yaka bongo ye mais eloko eza te lokola nani toloba te parce que eza télévision lokola tozopesa visibilité lokola bandeko na bino ebele babetabeta esimba te mais adémissionnaire yango nde nayebisa bino boye grand maître temple du roi Salomon nalobi boye oza na ndeko na aza na nkuki bosukisa ngai kuki oyo atango ya jésus papa nalobi boye zwa ndeko na yo aza na nkuki bomona pratique ndenge ezosala mosala est ce que oyebi ke ezokomisa ngai ndenge ndeko na ngai moko abenga o temple o akotama elukuta est ce que bato bakufa na mokili nyonso mpo na kokuta ngai docteur kabe grand major temple du roi Salomon mpo médecine oyo nazosala mpo ke eshite ndeko na ngai il faut mokili mpenza bato bato ya france bato ya canada bato ya mokili bato bazala te mais yo moko oza komilobela mboye tika balobi parce que mpo ngai moko nayebi force naza nango ndeko na ngai mobali oza na bandeko na yo aza na problème ya alzheimer baoublie akotika ndenge temple du roi Salomon nzambe nanguya osele mezo nzambe est ce que mokili wana mpenza ekochange est ce que ntango nazomona boye namonaka nyonso eza na maboko ndeko na ngai naza sere na maloba na ngai problème eza nini nazogangela maladi na nzoto ya bato et puis problème etali osondoli mwana mobali moko boye bazobenga ekombo le vétéran mais boya kozwa ye numéro plaque mutu akokota na mutuka aza na numéro plaque mutuka mpenza aza na numéro plaque mais mutu mpenza oyo azotambwisa mutuka aza na numéro plaque ndeko na ngai ne numéro na adresse ndeko na ngai avenue nini numéro combien mais yo neti grand maître nayebi ke naza na avenue kabamba numéro 59 c'est ça nalobi mwana mobali nyonso tu il faut azala rond-point po lokola rond-point ya mboka na ngai rond-point Mandela wileri ndeko na ngai ngaba nalobi nalobi boye kutu papa oyebi na rond-point pe lisusu tobengaka nano ngaba oyo mpe lisusu eza awa eza nini papa rompoint sayo mais yo mpe adresse ya mobali mpenza vie mpenza mobali okotambola mpenza na mokili omibeti tolo nalataka pantalon mais pantalon oyo olataka eza vide badocteur traditionnel bazala bato moya basinga balataka barafia yayo docteur babaze bamapapa cher est ce que vous avez la tradition même na mupopa kuna bazalaka propre ndeko na ngai nazolisa boye na monde ya pratique ndeko oyo ezotombola grand maître eza vérité oyo omonaka wana baza na mupopo wakanda eloko na koyebisa bino eza boye lukuta na yo merci ndeko élezer merci député national grand maître atendeli yo mbote ndenge tosalaka vraiment émission oyo tosalaka na yo presque ça fait 3 ans passé toyebisaka nga docteur Kabe est ce que mpona nini bandeko adresse moko babanda kopesa ezalaka lisusu te bakenda wapi nayebisaka ndeko na ngai mais bakolege wana ndeko na ngai bazalaka studio badekore kasa badekore mwa bafruit soko oyo esusu lobi okokuta ye te azonga mboka yango nde nayebisi bango boye olia kozonga mboka toza na ONG pusu aya azwa pusu abanda kokumba matiti na kati kolegi na o docteur lokola yo tokopesa ye pusu ndeko na ngai yango na combien de fois oyo tobeleli boya toforme bino soki esimbi te ya kozwa pusu banda komema bamatiti bapondu na mboka na zando oyo tozobenga yango eza zando nini oyo batekaka bapondu mosusu baza na baelefa baza na baliopard
bani te papa de lokolo komi léopard nalobi chane yango komo boya baninga bo nazo boya mutu te ndeko na ngai nalobi nayebisi bandeko na ngai ebele boya soki oyo esimbi te ya kokota na ONG FUS tokopesa yo mpenza okumba mpenza avec arrivé ya papa bakangi banzela nyonso ndeko na ngai tokopesa yo pusu okumba mpenza bapondu na zikida bamatungu ndeko na ngai nsima ya papa me nzela ekoteka na ponele te makambo ozolobo ata maniseke mbolo akosepela nango nalobi boye abengaka maniseke mbolo après lelo maniseke mbolo akoma kopusa pusu amaleke to eza il n'y a pas de son métier moto aza mpena docteur ayambi mpena mama boyeazobenga ye docteuroloba watapa ndeko na ye docteur oli aforme mapesi ye pusu tokopesa ye pusu mpo na nini parce que matoi mangungi il faut azwa yango nde naloba nango boya soki bazoyoka te yaka ozwa pusu osali sujet moko okimi eza kozala bien te yango nde nayebisi bato boye oza na ndeko na yo aza autiste oza na bandeko oyo baza na bandeko na bandako wana ke soki bayambi bapaya ozoka mwana azotia mwa neti eloko moko neti pupu wana neti suisui meloko neti ngonga moko boye zoka mwana abotamwa amema zemi so yo ozobenga bato bana na bana amelaka mai ndeko na ngai mai wana etambwisaka bango moto epuis ekomisaka bango mpe lisusu mwa problème etali ya maloba mpe lisusu mayele ebele bango atape mama elodi mamoko auti belgique azoforme bango ata tie centre na tia yango nde nayebisi bino boye ngai na ifo naloba makasi soki nazwi motu ya théâtre akoye awa akoyeba nini nasalaka te il faudrait ngai moko naloba na dénonce message forte mpona mobilisation koyebisa bato boye problème etali ya bana ya autisme boya bosukisanga oza na ndeko na yo nde nauti koyebisa bino mpo na numero plaque ya bana mibali nyonso tu nakopesa bango numero plaque atake de batonnerre nalobi boye oza na ndeko na yo problème etali ya stérilité wana eza babiloko moko ya mike neti tubabo hémoride wana tuba biloko moko ya mike nazobetela yango sete yaka mpenza tolongolani ya ziwana okosala kisi mpendaki ndenge oza boye mama aboti mwana akufa azanga komesa mwana ye libele te mwana akola na miliki bato ya ndenge wana esengeli leta asala nini na bango ayebi meme ata kisi yango te ayebi dose na yango te me moto lokola yango docteur kabe oyebaka dabord avant opesa moto kisi namona koza na baappareil fota nani moto tension moto auti mosala azomela peut-être mwa masanga na ye na bar to sikre na ye moto ayeka na kisi oyo boma mama faiblesse esalaka nyonso force bato ya ndenge wana ifo leta asala bango baobela mpe bino mosala eloko nakoyebisa yo ndeko na nga Fofana bandeko ya bongo baza baindisciplinaire baza ebele marché na maboko soki eza bongo ifo kolandela bango koyeba mpenza ya solo eza ya solo eza ya lokota mpo na nini nazoloba bongo nayebisaka bandeko na nga ebele mosala tozosala epuis vérité nango eza bato tozobikisa epuis vérité nango eza bandeko oyo bayaka posa na nga eza nini moto ya bongo soki omoni ye ebisa mama oyo eza nini boma mama eza koloba nini estce okoki kondima mpe ngai mpe naboma yo biso ekomi na suka eloko na koyebisa bandeko na nga cancer nyonso lolenge na lolenge tout type de tumeur cancer nyonso cancer du col utérin cancer du sang cancer des os cancer tumeur cérébrale cancer du sang et cancer cancer des pénis cancer de l'anis cancer eza lolenge na lolenge cancer nyonso zamba cancer du gorge zamba sali golu cancer nyonso eloko na koyebisa bino guérison eza bosukisa nga
Docteur Kabe, émission ici, impression na yo to sentiment na yo na plateau mais ça na aussi l'émission chez yo mais moi na mboki les heures kolala kola mukazo ba ça quelque chose sentiment nous en nango pour aux créateurs aux fondateurs yebi mon mboki les heures comme journaliste ou soutenir comme député tant à joie qui peut poisson tout ça qui na aéroport na bato na yo mais lelo kozala pena na plateau ya bo. Oui, ça œuvre, docteur. Merci, Ndeko Eliezer, merci, député national. Ndeko Nangai, Nalingaka, Ndeko Eliezer, pour Nanim. Kakandemo Moni, chef de l'État, Assali Boy, il s'appelle Boy. Nde Esika Nalingaka, moi, Namobali Wan. Zamba Pombo de Bini. Un pombo de foyer, Nayo. Et puis, en tant que grand maître maison, biso tokotika maison te atambo le morote de konanga kaka soki mpembe et comme mpembe a démissionné. Allez, ma petit bazan sima wana pipi yo. Bazo ya na moto makasi na zo beta bana wana moto. Para ko former bako. Il faut elonge weza na kata elonge na toto ya. Olingi mwasi, il faut elonge wana ebi mana zoto ya para. C'est le tambre ni wasa na mozamba salongo. No? Yango ndo na yebisanga bato okuti mwana nalobi sese nalobi bapipi baza nsima ndeko na ngai pipi eza nsima eza kolobaka temple a démissionné pipi aboti bakoko c'est ça pipi baza nsima nayebisi bandeko na ngai eza bitumba tokokende nango tisuka qu'il plaît qu'il neige et matin kita ndeko Nazalir, pour te conseiller, Jouan de Konayo, Azana maladie incurable. Banemi Banemi Kolo et Misara dans Sara Bango dans Zoto Nabango. Vraiment de Konangayi, vraiment pardon. Boko Senga pardon. Ba maladie non son a clôturé, mais souka. Oh la mouana on te à la tête pantalon. Et film on a bien envoyé. La confrédère président quotidien. Merci. On est sur ici émission, je pense qu'il y a notre année électorale, au enrôlement, au Mutuna Mutu, au hasard leader, à Zotine de Ayebato, aux appels citoyens congolais à solo, qui n'est qu'aux carte d'électeur, parce qu'il y a un Eza Munduki, au Kopona, au Bomanyama à gauche, au Bomanyama à droite. Ce qui est en côté, moi, qui même la carte de Kozwambo, on a une banque Ezate, parce que jusque-là, carte pour citoyens et Bimina Mutu. Ce n'est pas tous les Congolais qui ont un passeport, mais je pense que non, il y a des Kibino, ceux qui sont au Dubaï, moto azotonga, to moto azana Kinshasa, olingo somba biloko ndaku nayo, olingo somba voiture nayo, benga kadima, agence moko ya sérieux, agence moko eza na adresse moko eza na ba norme, benga kadima, agence winner. Bon retour au pays, na président de la République. Je pense que nous avons papa école. Les Congolais nyoso. Si les Congolais ont critiqué mon Konzamboka, c'est qu'ils ont paya. Aussi, ils ont respecté. Si vous êtes en France, vous respectez le président Nabango. Si vous êtes aux États-Unis, vous respectez le président Nabango. Pourquoi pas il y a un citoyen congolais? Si vous êtes erreur Rizali, bimise a yomaele pour ne pas en zambeti. Mais dans l'île, vous êtes kendel. Et c'est dans le ministre de l'économie à solo. Ministre intérieur ya solo, ministre ya transport ya solo, ministre ya santé ya solo, nde makambo ele ekokende liboso. Plus surtout aussi ministre ya communication. Merci na Manix Kimbolo, merci na Amos Sulbak, merci na Didier Kiko, Makesela, Trésor Zulozolo. Awande na remercier plus surtout Docteur Kabi aza célibataire. Sera télé makabou. C'est que maman Simba gaye malamu. Soki foyer za mobulu. Moye pa na morale ya malonga simba satea batu kozalati. Yango na lobi na dédié émission oyo. Na foyer ya Docteur Kabe. Pour soki bango baza na kimia te. Docteur Kabe moye pe a traité batu kozalati.